Voilà, merci. Tous en sengo ya ku présenter mino émission Oyo Dose Unique Channel. Dose Unique Channel ils allaient émission Oyo to lobela ba actualité kili surtout ya mboka na biso ndenge biso lelo Oyo marambizo leka ebele pe toza na matanga ya grand artiste. Papa Makala lelo to perdre. Yo pour perdre un élément. Souda ya makambo ya théâtre. Oyo vraiment a sali mingi mais tout le baka que son âme repose en paix. Impression nini ozana ngunanu pour na disparition ya ndeko na. En fait, là qu'on a pour le bosso d'abord on a présenté ma condoléances na famille biologique, il y a Mama Chako et puis na famille artistique. Sincèrement, tous un sentiment moko de tristesse. Et puis, même il y a colère, parce que perdre Moutou Bungu, c'est pas normal. Vous savez, Mama Chako a une particularité. Basi basé belé na théâtre, mais Mama Chako a Mama Chako. Mama Chako a ba mama moko yo, même un groupe bimi lelo. Ceux qui ba bengi, maman, toi, on a posé tous les espaces na TV, il y a quoi aider biso. Okuti ya zane ko travailler na banawana. Contrairement à Talakite qui on a star parce que Bastar me parce que mon simbe la bombe téléphone me souffle pour mon aïe à mon yo mon colo mais ça boudé yo parce que lobby batela qui est quelques villes ba congolais étrangers mais je que ça ka ghetto et le mo retourner ne kete na festival té donc le mo tourner na salle film té mais le ka balandraye na internet na 2-3 personnes à mon vendeur non comme ko boudé bato mais ba mama chaque fois zala ki nangote ba gloire bonheur ba biloko nyonso zala ki nango. En tout cas, ça c'est moi, ça n'engage que moi. La seule femme, qui n'a commis qui est à un niveau moko extrême. Et puis, elle qui s'en déconnecte sur quoi mon état. Parce qu'elle a considération. Moi, je ne dis pas parce qu'elle a coupé. Alors voilà, Bisso, les artistes à Union Sacrée, des artistes comédiens du Congo. Nde toza koule la Mama Chako, tuni bobseka Mama Chako. Et ça les malokola ya batu monsieur salemate. Parce que na Congo, ceux qui matanga ya star yé, ya mutu munene ba msuba munengo kop. Alors biso na kati Union Sacrée des artistes et comédiens du Congo toujours dénoncer banti valeur. Parce que l'objectif na biso zali, on peut rien, on va rien amener de nouveau dans le domaine na biso, mais on va juste contribuer pour le développement de notre culture. Vous savez Bertin, tango to salaka ba pilipili matamata. Tango to salaka me ba mona nsusu ba pe bele Afrique ezalaka. Mais lelo oyo comme on a basé la télévision, comme on peut se bango espace, parce qu'on est à Pamba et au Félé, mais quand un comédien congolais amène son truc au Afutambon, alors tout ça c'est ils ont babilo comme ils ont anti-valeur. Alors c'est pas normal. Alors nous sommes venus effectivement pour changer mon badon parce que c'est pas et là comme ils ont freiné même développement beaucoup cannabis. Alors quand ta maman Chako, ça je vous dirais que toi on a choc, et puis musala ngota ngozota lango epi ke vie qui dit a tango zaka malade ava kufa nakota la ye alobi mwana musala to salaka omoni ndenge biso tozako mona pasi boye tozo kufa boye eloko te il faut bo milenge de poids bino pe boko koleka na loba bon vie qui dit afuka tango zaka malade na kikota la parce que ba vie qui dit afuka ba vie doudou ba vie chaba banani bazaba kuluto ba mbaki biso na groupe salongo trop jeune. Alors Moussalo toujours ça là, c'est vrai que monsieur peut-on n'a pas la responsabilité, ça il faut le dire, mais dis-moi, manque à politique culturelle dans notre pays, et ça comme ça artiste bamandian. Yango na biso na Union Sacrée des artistes et comédiens du Congo que je dirige, tout le pays artiste ça comme bolaté. Il y a déjà c'est là et là comme moko pambazo vivre nango. Mais comment on appelle dans le domaine biso on appelle que comédien ça kufa ki na ye na distribution mais c'est quoi kaka po boka libanga. Oh, na pesimbote, na grand prêtre, a koufé les sous. Aujourd'hui, même moto zanga za ko boka moto. Mais vraiment makambo sele makambo. Moto za kufa na ye mais asekui aboka ka libanga après. Ce sont les biloko zo bebisa musana biso. Mama Chako aza maman a formé ba comédienne ebele. Parce que Mama Chako bandi na mwangazo. Trop jeune, il a 13 ans, 14 ans, dans l'âge moins de 15 ans. Peut-être que c'est une histoire na inanu. Tango bandi wana d'ailleurs moto asenga kabango pour abanda théâtre c'est Inga azalaki cousin ya Mama Chako
siko inga na shaba wana tango baza kuna na mwangazo nde siko bakie kosenga mama Shako pa ba parents na ye lokola azaki cousin son père ne voulait pas lokola azaki cousin sali confiance apesi nde tango bandi kokenda bandaki na théâtre français na théâtre classique nde tango azokende une évolution na ye wana avec l'évolution tango ba mangobo ba ye kobima nde ba mangobo bazwaki ye tango ba bimi na ye na télévision et ça a l'impact ko sakarate. C'est une grande actrice que le pays a perdu. Alors nous, pour nous, les perceptions matière à réflexion. Et puis, il faudrait que les choses changent. Ngana linga ko se présenter, ndiko se présenter kawana, ndiko tanga ba kilomètre ba komuna wana. Bon, bah monsieur peut pas occasion ko mona ngai lelo, monsieur ba mona nga bo mwana, monsieur ba moningi papa, natanga kala TV za la moko hein. Mais sikoyo to komi na ba TV combien, ba radio combien, il est tout à fait normal et kombo na ngezaka kolomo monga makala egboko. Haena salama Kongo ndombi kamir. Wana buje bada kwene. Siko comme haena sam donc moi ko tunana répéter ngomingi zati pona ya oloba ma mususu yo. Non. Kombo wana kolomo monga makala, kolomo mwana na makala. Haena salama Kongo, koko na salama Kongo. Pa koko la msasa zaki lokola ba commercial munene na bumba kuna. Ndombi kaminde za komba koko la msasa. Je me présente, bato baza ko yeba ndenge na za ko miloba, ba yebi déjà ke oyo libota mobimba ndenge za la ba moni déjà. Voilà, kolomo lelo papa makala ndi monde entier ikanga. Artiste makala yibana kana mama Shako ndenge nini pe na occasion nini ou ba kutana ka pena mbala liboso ke not to yibana mama Shako lelo. Ah ça c'est vraiment bien. Mama Shako ce qui est vrai na bande ko tala bango na TV parce que baba kulutu na biso o babandi mosalo yo avant biso. Ngai déjà na 1988 na format qui troupe théâtrale na chorale gloire à l'agneau na kati église na biso na matongela si plein évangile oyo wapi ba mame engagé tout oyo mamunga azaki pas sans souci et ba monsieur Sunzu oza les grands réalisateurs na mboka na biso bazaki mo beleza ke loko nzambe chorale na troupe théâtrale ndeto bandaki ko évoluer na bango esika moko et salaki ke 5 ans après donc na nunande Mama Shako a fait 4 ans après donc Mamunga j'ai tout abimaki meilleure actrice alors tango ya bimi meilleure actrice non 5 ans après tant tout ça anniversaire d'abord à 5 ans tu invité qui professeur Laïs Yaina a kufa pepe à son âme tant tu invité à yé na spectacle tout ça là qui seigneur makala devant la barre parce que le quoi on appelle ça cours improvisation na format capé battu na théâtre de rue à menu donc et puis na format capé battu na théâtre d'objet alors tango na sali to sali spectacle wana professeur Laïs Atali alobi ah makala ça les tondi plein carrefour de jeunes blague était en bongo parce qu'on doit ça la basale en bongo abi bo sali bien mais bokanga kanga tout comme ça boyekola omoni bana lo bani ko yekola te muta yene ga Berthe Junga cha caméra lekine mbala moko lo bina bana kini bino moko boyebi mais non bana kini ba yebi na bango pete meza ko lo bakaka ke ba yebi alors quand le professeur a biso bokanga to kangipe to ke ko yekola siko théâtre ABC 8 mois na formation na tant to sisi théâtre wana formation sili ndeto zongeli ba spectacle na biso na ba sala Saint Joseph ba témoin bazali kino lelo musala to sali alors nde mama yenga aike kokote pas sans souci tant à côté pas sans souci abimaki déjà meilleure actrice na 1997 tant azwaki diplôme na ye certificat na ye ko pesa nga nango alors musalo ya bande ko sale pas sans souci un jour anniversaire na biso na koti kele invitation ya sans souci a benganga alobi makala pono pesa nga invitation te ngabite bon tala ka grand sans souci pour wana tole kana TVT to ande ba spectacle vivant mais dans l'entretemps to sala mo ba tangwana tala lelo ba osaka na ba caméra yo zela ba ay wuti minene wana do ay wuti kutute oyo ba banda ba VHS minene do ko zo filmer mbala moko mais pour bo louer yango c'est un problème alors sans souci benginga ba itachi za ba valise minene itachi alors sans souci benga makala yo ngo bengi sanga te poani na bivie bon siko na banda obenga na ndenge nini
abi makala fait ba que yo formé mais nga na pesi succès. C'est là où on a une différence entre koyeba musala na succès. Donc koyeba na oyebité. Comme peut koyeba oyebanité. Alors wana siko mama Shako pembe na sans souci suka ya masolo. Il y a niveau ko sakanate. Et ça la kutuke batito ba terre na bango ebele balanda biso na matonge ti place to répéter pas la place mama yenga na Jolas. Ba sala ba couple wana. Alors nde musalo esala kike tokutana na Mashako. Tango siko na ko intégrer groupe salongo na 2000 ans. C'est alors pièce moko ezalaki nde ba bengaki Mashako nde to kokutana. C'était un grand plaisir. Et banda wana tango monaki musala nanga nde azalaki ko conseiller mingi. Et puis tu évoluer, tu écouter na misale belé, ba film belé, tu écouter même un film moko demi-siècle. Dommage que mokolo nango bunganga gère bunganga kufa a plus de $50,000. Et film me pe wana toujours peine ba sans souci ba tunyo sodo ba meilleur nyoso ba jouaka. C'est un grand film, mais je crois peut-être mokolo ko to kopesa bino au besoin bo l'exango, un grand film et 5 ba meilleur nyoso ya Congo. Mais promotion ezalaka mabeka kande masolo na biso ezalaka nde film ngola la mais il y avait un grand projet et tokutani na ba projet belé na misale belé voilà mais eloko nde markanga mingi simplicité na ye mutaza munene mamuna munene te yango mo biso pe ba makala to landaka kanzela yango donc biso tanto ekolo makambo na musala nzembe biso za mungwa pese lengi bunga mungwa zakane eloko elengi mais soko tete na minu pe ko kangelonge imaginez ko zoli apenda eloko lingaka penda linu ba oteti mungwa au bébé selongi donc savoir wana siko perdre ngo et bimelo ko mususu mais na ko mungwa alors babiti de ba mama Shako moi biso to ekoli makambo na ndako nzambe Bertin ba biso biso ke to ba punda donc yezo matanika likolo yo avantage no ka ko nyata maputa mukolo wana kaka ko leka ba punda mususu mais gloire eza yote yango no mona kana babuzo ba mingi to zalaka te et puis le quoi peut ko sala union sacrée eza courant d'idée to ningi penza mo bato à tous les Saint-Esprit, mais ça la moussa n'a pas norme. Union sacrée sous nini sous. Mais n'a pas que l'union sacrée des artistes et comédiens du Congo. Au moins est ici comme Mama Shako Kufi. Au moins makambo le la TV. Au moins makambo batu bazoloba. Oui, donc qui va bicha ka konga lembongo, oh ni nani nani. Te makambo ko liambongo wana kutu to linga ka kutu angote. Ce sont les antivaleurs, Bertin. On ne peut pas accepter que moninga na bino kufi. Ole ke bino boluka bobsek na ele kana kimia et comme makam nana lembongo nana mona ki mutalembongo. Ce sont les accusations gratuites. Mais ce qui est vrai c'est quoi? Ce qui est vrai ezake tango star akufaka. Ba structure ya ba comédien erreur ezalaka moko. Procédure légale ezanini. Tango muninga na bino akufi bobo sana nanu ba groupe skid na bino. Bokoti na kati accord. Vous invitez la structure union sobofandi, qu'est-ce que nous devons faire? Les vieux masumu fumambanza yela kana pesombote aïe biso mutoza na famille na ye. C'est d'abord la famille de ça la programme et puis place aux familles en difficulté, vous venez à l'appui. Mais si quoi comment batu mutakufi batu babeli ko commissaire mikanda ko tinda ba présidence ko senga bambongo, c'est la mendicité. Et puis ba histoire ba pourcentage. Mutu soko komi mukanda sengi mbongo bimi, il faut aller à 20%, aller à 40%. Mais monter mais est-ce que mutateka ba cercle vision les années que muta daye pona ateka bon mutu pe oya zokala n'explique mbongo na za ko zwango ndenge ni mbongo za ko zwango simplement parce que muta dayaki ba komi mukanda ba kotisi ba bimisi mbongo amiral Mantima yamba ndeko wana yebisa etoza awa akota na kati voilà donc to bike mbongo oyo soki mutakufi mutu ateka ka cercueil boule na ye ezalaka ke bato bakufa pa teka ndenge moko pe bato ba mesana ko lia mbongo matanga baliaka te toza ba mortel parce que un jour pe yo muto mesana ko lia mbongo matanga ba ko lia pe ya yo non omoni Bertin tika to ebisa yo loba mais c'est que est dommage parce que na musana biso bon afingi mutu te beaucoup ba chômeur bon je ne le dis pas parce que moi je travaille non ça c'est pas ça mais musala ezaka ka musala a biroté. Hein? Yo za ofandisi masolo na yo. Et c'est pas courage. L'artiste comédien a déjà un talent. Et c'est déjà musala mais respecter ba norme. Alors makambo bazolo bana matanga mama Shako balembongo balenini. Bon ndenge bolanze ngona ba télévision wana mais ezape bassesse.
Comment vous pouvez passer dans la chaîne de télévision pour citer Kombo Yamutu sans preuve? Et ces dénonciations calomnieuses, ces infractions. Et puis même ceux qui Moutou Alembongo Yango. C'est pas de cette manière qu'on peut juger. Mais non. Et puis Moutou Alengo na base, Batum Subazara Maele, Tika na Ebiso. Moutou Penda qui na famille. Bon, je peux vous aider. Pour Mbongo Bimi Sekatel. Famille Basali Mukanda. Famille est signée. Et que ceux qui Mbongo Bimi, famille déjà responsable. On ne peut pas accuser cette personne-là. Lui, il n'a fait qu'aider la famille. Là, nous sommes contre. Mais, dans la minute où nous émission, programme Moko Ezate, Nanoute, je ne sais pas quel jour l'émission mais la famille, et c'est maintenant qui est déjà d'accord, n'a accord artistique, de façon que ça, le programme Moko, peut pas démarche. Quand on a la famille, et se mettait qui d'accord, on a yebi que kuna, ba rejeta ki bino, ba rejeta na ba masumu blende, ba rejeta na ba comédien nyonso ba lobi famille ba bibo tika biso mongo to koma mikanda po bino bolia kambongo, mais yozo ba ke pour se mettre d'accord. Na c'est pas la Kinshasa parce que depuis ba yemba ka radio trottoir na luamba yemba ka ba biloba loba, ti le lodo batu ba luka information na source hein, surtout ba biloka ba internet oyo. Mais chaque jour, nous sommes là. Chaque jour, nous sommes là, c'est vrai. Tant que matin, il y a une question d'harmonisation. Les jeudis passés, tu as une réunion, la structure union sur la Kiwana. Tu as harmonisé les vendredis, c'est-à-dire le mardi, au Ezakoya. Quand on a harmonisé, maintenant, la proposition est Salema. On n'interdit pas à la famille à faire la démarche. Parce que c'est tout à fait normal. Ceux qui supposent dans la famille et que vous avez la possibilité comme un premier ministre, il faut attendre les comédiens. Les comédiens en appui. Et le qu'on débute sur les unions secrètes, les autres les là, bateau va mon akaliwa mutukop. Bon, pour tout qui ne connaît pas ça, Mama Chako a koufi na nini? Ouais, Mama Chako a koufi n'a pas si au Ezouakabatunyo, ça koufi déjà, mais témoignage vrai. Oh Mama Chako a koufeli et Zake passe ya ligne banda qui est le 20 mai. Balongole ligne le 24 mai. Après que l'ongole minou a zongi nanda ku normal. Le 24 mai balongole. Le 24 mai. Contrairement à makambo zo le kana là-bas, na babilo ka mike comme si que balongole 3 minutes mbala moko koufeli. Mais non, ce n'était pas ça. Le 24 mai, balongoli emino. Tant que balongoli emino le 24 mai, azongi normal. Surtout, l'avantage est que son mari, c'est un médecin. Des fois, quand on dit des choses comme ça, il faut chercher l'information à la source. Tant que balongoli emino a commis normal. Azongi elpe misana ye normal. D'ailleurs, na période où maman Bipendo était malade, azaki hospitalisé na ACJ pendant 3 jours. Garde maladie naïe, c'est Mama Chako. Après que l'on les mine. Mais oui, cela veut dire qu'elle était en bonne santé. Et c'est juste 3 semaines après, c'est-à-dire les 24 ans balongo les mines, ceux qui te baxi 7 jours wana et Salim Balamoko une semaine plus 15 jours à Mikoufel 3 semaines après moi 2 semaines et demi wana afin d'aokim Balamoko douleur à ma casse yawa. Balamoko qu'on dirait ba memisi et pom Balamoko passe bandi makasi. C'est ainsi que maman qui est dans l'hôpital, place à Zoakassouen. Ça, nous remercions maman Denise Nyakero, maman Zoa Penta, félicitations, parce que, et le quoi, c'est pour l'artiste comédien, c'est vrai, c'est pour l'union sauté. Mais ndambo tozu ba carte wana, ça nous permet quand même, il y a causement basso approprié. Excusez-moi. Tout le monde a image où il y a grande série à Mama Chako, comme ça tout se retrouve juste après. Na docteur kuna na urgence ba docteur bazati ba benga mbana eko benga soki soit du docteur monde docteur wana eko ya wana ensuite on joue résultat to comme il est en mine 14 wana ya lobby à Novalgine donc à Novalgine ba pese na mutazo sifti donc ya Novalgine la maman du benga ya akasi ba oh ba ya ba pese ba kisi nde to bani obenga ayekoya à la décision yo il faut prélever sur ma kidam tu vois na chaise voilà docteur wala c'est hôpital boya na hôpital qui oh chef du lac exact to yeko c'est ya qui forcer ka to mimi kama maleme ba kosi sur c'est comme ba so pas prélever ma kidam ba yeko bima ba yeko tchana so parce que ni tchana une urgence
banda babandi na urgence wana donc wala ba premier soin bapese na 16 heures banda tongo 9 heures bande konanga osala attention biloko ya gratuité na bino oyo ndezoluka bakonde bomoni ndenge ekomi bino baartiste bolingi gratuité oyo bafutelaka bino yango l'air accueilli na 16 heures nde bapesi ye oh ngala tuni bon sikoyo akoti hôpital ou bien akoti hôpital te article ka na service mais mutu totiki ye alala bo bakisi bapesi totala évolution na ndenge kosala nde atika likolala banda lobi atie eloko na mais to pas forcer ali ata ote lokola sana repos botika ye alala l'air akolama si eloko dipose aye koloma wana tokomi siko ba 8 heures 8 heures à l'élo. Allez, aïe. Oh, maman, kasi telemisa ye wesi ya mutu dosuba. Na bino mama. Eta ya mutu ozomona. Laisse mutu asala ndenge akotele. Lere na ye kotombolela mana monike asa subi asa subi. Mbala moko sikoyo akanginga na libo. Abandi ko benda, ngale abandi ko benda nga, abandi ko sasi ko conviction. Allez, fufu le bando bimana. Les fous la manœuvre oh siko kama infirmière wana accueil oh docteur ya otala ninga comme sala ya otala ninga comme sala nde docteur wana yeko donc mama bima bisomo otoyebi ne to ça na bimi eza to na bandi pe ko sambe la bimi na banda na tellement ikana sambe ti après esali ba 30 minutes ba yeko benga o famille chaque wapinga binga atuninga oza yo moko ngabi ne zanga moko oh est-ce que kobenga mutonde kuti tona besoin ya mwana mobali na tune kukwani o tona besoin mwana mobali apesa makila na na ningisi na c'est pas les raisons baboy mwana na biso mobali na yebise bo mwana na somo ye abandi ko so na téléphone asali ata 1 heure du temps wana infirmière azo solo lati na je compliqué ni rien malamu na yebise bozo ye coup na bengi na ndako babi basengi mangwa makila balabi ata $200 soki ezali batiaka ye tezo ya kofuta bakoti kuna l'air abimi ye pe ba convaincre ye kolobela au monte l'air abimi o mama wana za matata minga kolobela au monte na quelqu'un misuni et c'est dis-moi qu'est-ce qui se passe oh il n'y a rien balabi to benga lokwa de monga abimi non dis-moi la vérité je vais te chiffrer mala moko yebisa non na monta l'air akaninga je compliqué là c'était vers 8h30 maman, ça doit comprendre négligence et à l'hôpital, n'a pas docteur, n'a pas infirmier. Mais ça que moi je m'étonne. C'est choquant. Ça fait très mal. Nous tous, on a perdu des enfants, on a perdu des frères. Des fois, Kandawana, Bamsoukou de Bakendaka plus loin. Somme tout le temps, ça, la mundu qui a coupé tata, médecin, mundu qui croyait qu'il y a moutaboumier. Mais tant que je peux vous mettre qui malade n'arrête pas. Il y a des choses, je ne condamne rien, et ça d'émotion, mais voilà un peu ce qu'on peut dire. Non, 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 non. Non, non, je peux vous montrer des photos. Mais oui, c'est-à-dire, les problèmes, c'est... La gratuité, il faut bénéficier qui est normal. Je continue à bénéficier jusqu'à aujourd'hui. Je ne le dis pas pendant le bantin. Non, c'est seulement moi. Mais les comédiens ne sont pas bénéficier. Moi, j'ai dit que la gratuité, les comédiens, c'est une opération, il y a $11,000. Mais il y a des comédiens qui sont compte quand même, Denise. Mais oui, et ça, c'est une opération, $6,000, c'est un comédien. Qui c'est Bimaka combien? Cette dame-là donne de l'argent. Maintenant, on fait tout pour que, et là, on a élargi, que tous les comédiens vont bénéficier, même d'autres structures. Mais quand on dit des choses, oh, bon, voyez-vous, na carte hôpital rôle ACJ, net biso bato ba carte. Ça nous fait très mal. Serre na biso koufi et ça passe. Mais tant que bazo taxi hôpital il y a négligence. Bon, je ne sais pas. Mais comment ça se passe? Moi je n'étais pas là, je ne vais pas commenter na biloko ba vivaki. Mais comment ça se passe? Quand vous venez aux anacarte, et le kwaliboso okobandananu bata la carte na yo soki eza solo. Après chaque fois que eza solo mais négligence on ndekona solo auto lo bawana soki ezalaki to ezalaki te yo koki lo ban. Carte négligence, il y a on a zo procédure. Tango kekuna et siri, il faut pas confirmer. Confirmation muto confirmer kaka mutu wana te. Eza lokola to pitela cité oye okuti kaka mutu moko ye moko na biki na fait azo sala nyonso te.
kuna mutu akota la carte mutu mususu OK ko confirmer mutu mususu chaise roulante mon zela OK na consultation papa baza na bisika ebele chaise za la moko na base nini. Non, non, non. Bon, c'est vrai, c'est l'émotion. Des fois, on peut exagérer. Alors, mais le vrai problème, c'est quoi? Nakati tangu likambozo salema. Il faut qu'on y ait baké. Kouneza na bajar le comme hôpital Mindele. L'hôpital Mindele zandene djunga. Yaka na yo. Ce que c'est urgence, on t'oriente d'urgence. Mais ce qu'on y est qu'on fanda na voie normale. Bakolandana na yaki liboso. Hein? Bazako benga mutu ndenga yaki. Même ce qui est na pharmacie ko kisi. On a vu ça. Tango akendaki me batinde na pharmacie akende kozwa kisi lokola mutu amemaki yango a déposé mukanda bazwaka bazobenga mutu mtselo l'ordre d'arrivée. Heureusement que quand mama bipendoyer ndaki koyebisa bango pardon pour rendre ce service so boko pese bakisi mbangu parce que c'est Mama Shako nde mutu azakuna ba servaki. Voilà, vraiment maman Denise Nyakweru, première dame na biso ausala musala ya malamu ngaku na ko féliciter po depuis kala ba comédien ba lelandenge nini pourtant tozomona série maman Olive basunga ki bangu série maman Denise bazo sunga bangu faut ko féliciter ba maman bazana mitema malamu ya kusunga batu maman continue na musala na yo nzambi apambola yo Fati Beton merci beaucoup voilà et puis junga tikana ebisayo ke Congo kaka ndeza ka système moi de soki montaza soki olingi batobola mutulisu moko so batobole do so bapesi muninga 1 yoko zwa 2 yango monito kaka histoire yango do mutalibe ndaki ndenge zabo botobola kaka lisu comme ça batobola yede mutima yimbi c'est-à-dire il y a des gens au bazo blinga siko ba pousser pour bakata bonne volonté à maman mais liwa parlons de la mort. La Bible dit que souffle de vie et c'est la maboko nzambe. Nous avons des amis à Betty Bakwa Kofi. Nous avons des amis qui ont le matin quand vous passez, vous rentrez à Kofi. Et c'est un to milengele ce que comme libiso ni to lo baliboso na nzambe. Tous na vie moko ya malamu, tous na ndakisa moko ya malamu le kokota na banini wana e biloko mike elle est partie. À cause de la face à face na nzambe na ye na bikela na me bikela na se awa. O na musa na biso na domaine na biso eza déjà malamu. Penzambe amona kikaza mama muté ya malamu. Mais siko batu mingi baza koloba non eza normalité ndeko na biso akufi na sengi na ba congolais nyonso. Mama Shako c'est une grande dame. Ya musa na biso to sangana to réserver bobsek digne. Ba comédien ba mona ka matanga lokola place ko yako lakisa ba gloire. Ba mona matanga place ko yako lukaka ba makango, bazo mona matanga lokola place ko milele la ba matolo. Boyoka message à président Union Sacrée. Ce qui place ba matolo ça c'est la bassesse. Les anti-valeurs au esengeli et tout ça maté. Vous vous rendez compte que batumusu ba komina ko swana. Mais le roni bozo ko swana, biloko moko ba futilité. Donc na bomukumba ba bêtise na binote o bozalaka nango na cité, bo mema yango place matanga za non. Ne faites pas ça na bobseka Mama Shako. Nous voulons que bobseka Mama Shako za la digne. Même les gens qui vont passer à la télé. Bon, vous confirmez babiloko yo ya biloba lobate. Makambo Zali, le président Massoum qui représente le corps ya ba comédien et à associer pe ba structure mususu parce que tous au moins 10 ou 11 structures où ya ba comédien Zali associer bango de façon qu'ensemble te réserver maman na biso bobseka moko digne pe topé c'est bon majo à mériter nde to sengi na bandeko nyonso ba mikolo to zaka pena na problème ngité mais bano bayele loyo bazalaka na ba conflit moko zanga tina yango via masumo lo bagado musala pe bayebi malamu te hein donc moni benda muto soko zo tala biloko le kana na TV na lisu ya fanatique te mais na lisu ya muto yebi musala ya réalisateur ya metteur en scène ya scénariste vous allez regretter il y a trop de ratés mais l'effort c'est qu'il faut tout ça là que toko mana qualité ya bien toko mana niveau moko ya bien voilà parmi ba combat Union Sacrée pour que tout ça ait changé mais to sengi na bato Mama Shako akei lobi yoko kende peut-être Mama Shako kozwa chance ndenge alali wana Mama Nyakero akoya Mama Olive akoya chef de l'état akoya bongo ya yo akoya bizale dini ekolanda yo témoignage ni ba kopesa pona yo alors tozala bato ya malamu to sala mosana biso na ndenge ya malamu mais totika babiloko nyonso zo freiner musana biso voilà ce que je peux dire. Merci Bolandi président ya Union Sacrée ya ba comédien voilà to continuer na émission na biso Bolanda eloko
Voilà. Papa Makala. Egboko. Il faut pas que ça Egboko. Egboko. Voilà. Ngana banina nous kopesa na mbote na prophète apo de Dieu. Yo kopesa bambote na nani? Na pesi mbote na ngana ba Bunga Amiral Mantima kiba. Iyo. Amiral prêtre. Mais comment na pesi mbote na drumer oyo aza le chèque ba drumer. Oui, Miguel wana. Oyebi, tu vois ba philosophie wana za mingi te. Net ngana groupe salongo ba yeba ke na za niche. Na bombana na kata bangomba. Mais soko kangingo ko daye. Okotambola na yo pendant une semaine moi me ko daye. Ozo comprendre? De ça ba valeur. Alors na pesi mbote nanga d'abord na bazanga kombo. Bato ba yebana te. Bato batanga pe bangote babwaka pe bangote. Bozwa mbote nanga. Na pesi mbote na bato bana mbete hôpital bo perdre espoir te. Nzambe abikisaka. Amen. Na pesi mbote nanga na bato bazana boloko. Soko kota ki pona mabe bongwana. Mais soko za innocent. Oza innocent di bosoto kota boloko. Mais tcha ediki pa na nzambe akubimisa yo zala nelikia pe na pesi mbote na bandeko nyonso bazana Goma bino nyonso boye bati nzambe atiki Kongo te. Kongo na biso ekobonga pe na sengelo komoko na bana nyonso ya Kongo soki tozuka bolingwa te ya muke kaka ya muke toko changer parce que bon monsieur Siri mais mboka mozo mona muta yibi 100 millions mboka mozo mona mutu mbongo matanga asali dango programme biloko la nyonso eza ba anti valeur et puis union sacrée des artistes et comédiens du Congo et pour na koluka artiste à vivre bien. Benga biso na réunion to ya kotala ndenge makambizo kende to sali mwa elema wana na kati ya réunion ikusala bien. O mona ba union sacrée mona o nini boye meboke boye okuti yo moko na mesa. Zela eloko lo bien na boye bato bakuna. Bato bazana expérience à musala et de deux bato na mayele ya bongo. Est-ce que na kosi po ba association ebele zaka 3 personnes. Ba association na 3 te. Net ngana kotangelo bato lokola vie chaka chipamba. Bonga mona za coordonnateur. Vie chaka chipamba za kuna. O mukimubebi ya kirima loba. Ozo mona tozana Julien, o azali azaka na Sinark. Ozo kompa tozana Jonker, o azalaka na Amen TV. Tozana Bomandek acoustique, yaza muto RTNC. Azape na misana mususu na groupe na ye. Toza na Docteur Kali, toza na Imponge, toza na Major Bisadi, o azalaki producteur et puis tozali na Mame Waka. Siko avantage na biso ndeni. Bato mayelo basisa ba licence na ina bazali. Bato pe ba pamba mine musana ngo na don bazali. Siko to sangani nous allons former les comédiens. Et dans les jours à venir, les choses vont changer. Donc le belenyo sacré sima, mais na peska kambote na bato ba yebana te. Bo sepela. Merci.